akanisaka roboto na mokili ya Nzambe akokate. Mobutu aboma ba opposant nyonso te. Tomona ba Idi Amin Dada na Uganda basala mabe me bakoma tina suka te. Po Nzambe mokeli na nyonso azali. Tomona Saddam Hussein kuna na Iraq asukaki. Kabila okomi na Vital Kamerhe oyaki na mission pendant 5 mois bapesio na Kagame bapesio na Kabila o empoisonné mwana mboka Moïse Katumbi. C'est la folie politique. Tango na lobaka na batobelaka liboma batiaka tembe. Mais lelo ezosala c'est la folie politique. Moto ya bwanya, moto ya mayele akomona ke ya solo, moto na yezo sala te azali malade. Moto na yo ezana quelque chose c'est ba memona na scène pepe batala moto na yo ba traiter yo parce que tu frère de ta maman biologique. Ozali mushite. Na Congo, moto nyo sala na non, poste non et prénom. Mais yo Vital Kamerhe, ozali mushite. Ozali mopaya bato nyonso bolandanga molobeli ya mboka les moïsologues. Vital Kamerhe c'est un pion de Kagame écrié na o etali élection et salamité asali mbula mobimba azoluka dialogue ba opposant ba bona bango dialogue organisaki élection en 2006 organisaki élection en 2011 lelo tokomi na 2016 ozosala ba manœuvre mais yebaka na CPI afandi na kiti abimisi parfait abali ko asosani ndazo ko tia parfait na nzoto nzoto tia parfait na nzoto te kiti afandaki akwesi molangi ya parfait tango alinga atelemi akamati apompe yango na kiti papa Jano aye ayambi papa Jano aye ko tia na kiti wana malaise ya papa Jano Bemba ebana na CPI tanga vandi na kiti étouffement bandi poison koti na nzoto bino ba Rwandais bokoma me Vital Kamerhe qui est un Rwandais Hutu de père et de mère mais né dans notre pays et c'est de reconnaître origine na yo on reconnaître kozalaka Rwandais Hutu. Les tontons, les tontines, bisous toyebi que tous en pour ça, tous en news, information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamni nezo sale manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Baza wana pona kosepesa bino. Babi to kosuka wana te ka live ya mboka te. Mais to bakisi pe makambo yo sala mokili mobimba. Oza bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. La Sepela TV, beaucoup sepesama. La Sepela TV, bonne réponse. Maintenant que boye bien l'ouvrir Sepela TV ezali. Ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez à la décodeur de Bino le plus tôt que possible. Promotion la Biso et vous continuez. Tellement de CPL qui n'ont mis 115 livres pour les décodeurs, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, aussi c'est ça ma boti. Bosomba box na Bino ya Sepela TV Lelo, na 115 livres, na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc, il y a Billy. Bonsoir, Nabandékonio Sobomesana Kolanda, les moïsologues, le prophète Bishop Élysée, les lots Lisusu. Lolenge nazalaka molobeli ya mboka na biso RDC na telemi pona koloba na makambo oyo PPRD mokonzi na yango Kabila azoluka na mboka Congo ti lelo calendrier na oyo etali élection et salamité asali mbula mobimba azoluka dialogue ba opposant ba bona bango dialogue organisaki élection en 2006 organisaki élection en 2011 le lot comme en 2016
ozosala ba manœuvre me yebaka okomi na suka biso basali na nzambe lo banzambe lobi na biso ete chaque chose a un début, chaque chose a une fin. L'histoire se répète. Hitler akanisaka roboto na mokili ya nzambe akokate. Mobutu aboma ba opposant nyonso te. Tomona ba Idi Amin Dada na Uganda basala mabe me bakoma tina suka te. Po nzambe mokeli na nyonso azali. Tomona Saddam Hussein kuna na Irak asukaki. Kabila okomi na suka. Oyo zo sala, c'est la folie politique. Tango na lobaka na bato belaka liboma batiaka tembe. Mais lelo zo sala, c'est la folie politique. Moto ya bwanya, moto ya mayele, akomona ke ya solo, moto na ye zo sala te azali malade. Moto na yo ezana quelque chose, c'est que ba memona na seni pepe batala moto na yo, ba traiter yo parce que tu es malade. Mais lelo na yo ba révélation troublante. Il y a Vital Kamerhe qui est un Rwandais Hutu, de père et de mère, mais né dans notre pays. Et Seigneur de reconnaître l'origine nayo, on reconnaître que Ozalaka Rwandais Hutu. Le lengin de Konanga Frank Diongo opposant à Sola Lobaki, il est c'est vrai. Noko nayo noko nayo o azali libota moko biologique na mama nayo. O babengi général Kayumba Rwandais Hutu aki général moko ba général ya président Biarimana atika biso bakangaka ye na 2012 ba asambaka tomonaki na mboko tobengi Tanzanie na province ya Arusha na tribunal pénal international. Il a été acquitté. Le général Kayumba c'est le grand frère de ta maman biologique Ozali Mouchite. Na Congo, Montonio Sazalagana, nom, poste nom et prénom. Mais yo Vital Kamerhe, Ozali Mouchite, Ozali Mopaya. Batonio Sobolandanga Molobeli Mboka, les moïsologues. Vital Kamerhe, c'est un pion de Kagame et Kabila. Ba Azali membre ya Tutsi Power. Bazali ba Rwandais Hutu oyo bateki bandeko na bango ba Hutu. Vital Kamerhe enquête ya massacre ya ba Congo esuka wapi ya Budidi ya Congo. Ozalaki nani président Assemblée nationale. Okangaka ministre ya intérieur, o interpellaki ye, osambisaki ye. Lelo bokomati Vital Kamerhe oyaki na mission pendant 5 mois ba pension na Kagame, ba pension na Kabila o empoisonné mwana mboka Moïse Katumbi okokite. Mais na lingina bandela lisolo bana mboka ba vrai opposant ezala ya dynamique opposition ya G7 ba plateforme nyonso opposition boye bake bo bengana Vital Kamerhe. Même papa na ngai aboyaki koyamba yo Tshisekedi wa Mulumba po Tshisekedi wa Mulumba B52 ayebi kozali traître asa la haute sagesse. Vital Kamerhe soki lelo Jean-Pierre Bemba azana CPI ezalio nazalaki na Kinshasa à cette époque-là. Tongo midi pourquoi ozalaki na résidence ya ambassadeur ya Afrique du Sud. Na ambassade te na résidence ambassadeur Afrique du Sud. Et sika mwana mboka Jean-Pierre Bemba azalaki na molonga na Liliane Bemba na bana na ye. Tongo midi pourquoi toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ngape na kendaka kuna. Maman Liliane oza consciente na yaka na ambassade. Pourtant wana bana ko soutenir mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Pe nazali ko soutenir na mabondeli po ete abima po azali innocent. Ozalaki complot na yo na Kabila Kanambe alias Kabila na Kagame akende na poto mais mwana mboka na position faiblesse andimaki nzoka ne bozalaki na plan B CPI. Lelo batamel se movandi kinya. Vital Kamerhe azali l'un des auteurs ya liwa ya Papa Jano Bemba. Papa Jano Bemba kufa ndenge nini? Vital Kamerhe, Olive Lembe, Joseph Kabila, Bovande Sikamoko, bozu protocole. Voilà idée nani Vital Kamerhe abimisi azu protocole ya Olive Lembe obobetela kamaboko nzoka lendoki. Amemi atindi ye wapi na CPI la protocole mami
ake na CPI afandi na kiti abimisi parfait abandi ko asosani mtazo ko cha parfait na nzoto nzoto cha parfait na nzoto te kiti afandaki akwesi molangi ya parfait tango alinga atelemi akamati apompe yango na kiti papa Jano aye ayambi papa Jano aye ko cha na kiti wana malaise ya papa Jano Bemba ebanda na CPI tanga vandi na kiti etufume bandi poison koti na nzoto bino ba Rwanda boko bomba me boko minasuka kote na papa Jano procès siri abimi atuni mwana mwaso ayambaki nani batu nyonso ya MLC ba fanatique ya Jano be papa Jano na Jean Pierre Bemba bazo comprendre te mais moto moka lobi na mona ka mwana mwaso yo na protocole ya Olivier Lembe bazui papa akoma na Belgique bayambie na Claude Munga losako nzamba batela yo Claude Munga mwana kanga papa ko kende basala opération te jeune bango Vital Kamerhe Kabila Olivier Lembe bapesi le meilleur na docteur yewana papa Jano akufi ndeko Muyambo lelo aza na prison Jean-Claude Muyambo soki aza na prison nana kangisa ye Vital Kamerhe ndeko mwana mboka ambassadeur de valeurs positives Moïse Katumbi a démissionné pour moni mabele ki akoko fana na bosoto te eza lokwa lelo bali mwasi 20 ans 25 ans asale ko bolimbisi ya misa to bi tekende avanda ki na bino boke na élection 2006 Moïse Katumbi a contribué avec son argent propre 60 millions de dollars na élection na yo 2011 à mon 2016 Fortika lokola mwana mboka Francis Kalomba le dit non tout ça na démocratie a bengi Kamerhe kende 5 mois kende basanze belé sala nyonso ko empoisonné Moïse Katumbi na Kinshasa bana kinyakin et si bomona Kamerhe na stade jamais mais yé wana bomona ki na kan pembe na Moïse Katumbi il avait une mission pasi na yo pasi nanga un pion ya tuchi power un pion ya Kamerhe ya Kabila na Kagame o échoué tango zongo lobi to ça la complot to monter chez que ba mercenaire Moïse Katumbi n'a pas besoin de mercenaires pour te renverser il a besoin des élections na décembre piololo ko beta peuple ko bima libanda na lobela kabino 5 forces naturelles le feu, le vent, la terre, le peuple, Namboula, la pluie. Ce sont les 5 forces naturelles à ta États-Unis, à ta OTAN et qu'au côté de Mélayangote. Peuple Katangé Téléma, peuple Katangé Téléma, peuple Kinois Téléma, peuple Congolais Téléma. Kabila osala ki dia kuwana ba char de combat na Katanga na camp Kimbembe ba soldat ebele ko Katanga za na guerre te Katanga Moïse Katumbi na 2007 élu démocratiquement akuta PIB budget à province Katanga na 21 millions 8 ans après ils ont 1 milliard de dollars mais le budget à Katanga na 2016 c'est ça combien peuple Katangé boko la mukate peuple Katangé boko soso la terre grand chef coutumier Nyembo Kasongo yaba Lubakat ozwaki babeli nyoka uche na poche Kabila o azamwana na biso za Lubakat un Rwandais de père et de mère ba nyoka basakana kana yango te toza bendien te nous sommes les Bantu asakana kana nyoka te bozwi nyoka grand chef coutumier Nyembo Kasongo lelo nyoka wana abominani Laurent Désiré Kabila mutaboma yezali yo Kabila olongo wana okitina Samba Kaputu Pasteur Lukusa okoko bomana général Yave po ayebisaki yo ete bana ya musée bazo souffrir na Katanga bazo souffrir Zoa héritage Kabola olobi na Swahili na yo kitoko solola bozue bobwaki ne balé na garde corps na ye
bomi général, c'est pas le général, il y a plutôt le général qui voit, bois qui est. Général Yave, botier na prison makala, otier lié poison. Pour Kangaka, yotam Laurent Désiré Kabila, azalaki président. Ozo continuer pour comment? La liste est tellement longue. La liste est tellement longue. Les deux sœurs de Laurent Désiré Kabila. Otinda garde de corps mon pour maye. Sœur na mosusu, otinda oya yo pasteur Mugala tchela ye poison. Et même Kabila Obama. Général Yave Kifa Obama et son garde de corps. Bande konanga ya katanga bola muka. Bande konanga ya katanga bososola. Pour la première fois dans l'histoire politique na Congo, quelqu'un qui n'a pas un parti politique, Moïse Katumbi, bande kwa G7 bape si confiance, alternance pour la République bape si confiance, bande ko Vwemba bape si confiance. Alors yo siko yo telemi, Moïse Kaya na o lobake, o sana ba complot. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Monte couper la mbala oyo. Monte et couper la na Kinshasa. Monte couper la na Katanga. Ce qui ont meki, pour ce qu'on dit, c'est la folie politique de Zosalayo. Mobutu, avant l'arrivée à Afdel, à Sombaka ba Yana, à Sombaka ba arme, à Kima Atika Yango. Tu es à ta fin. Et je prophétise ta chute. Je prophétise ta mort. Et je déclare tu mourras avant. Mon frère Dio Mindongala. Tu mourras avant Mouyambo. Tu mourras avant Joseph. Avant Moïse Katumbi Tchapwe. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Bana Kinshasa. Bana ya Katanga. Congo Mobimba Botelema. Enquête. Ya charnière ya Maluku. Exuka wapi. Enquête, ya bato bazo kufa na Beni bazo kata bango, esuka wapi. Kongola yebaka machete te. Yo mutoya na yango. Massacre tingi 300 000 réfugiés bakoma bango, yo zali auteur. Okomi na suka pe okokufa. Elongo na traître pio munene Rwandais utu, membre ya Tuti Power. Vital Kamerhe, tu es un Rwandais. Tu es un traître. Au trahi HDLR. Au trahi général Kayumba, ton oncle maternel. Tu es à ta fin. Bana Congo Telema. Bana Congo Telema. Les autres sont un héros, premier héros. Na Congo oublié dans l'histoire du Congo. Le premier universitaire congolais, Paul Panda Farnana. Oh, Yebisaki. Simon Kimbangu Totelema a pour défendre les droits de l'homme. Il est le premier Congolais intellectuel. Au la université en 1909. Paul Panda Farnana. Vous pensez qu'il y a un héros? Paul Panda Farnana. Vous pensez qu'il y a un héros? Vous avez un jour Paul Panda Farnana. Vous pensez qu'il y a un côté. Premier agronome congolais. Depuis la création de ce monde, né en 1888, il est de Boma, mort en 1930, empoisonné par les Belges. Aza Héroté, j'aime mon frère qui est parti, na passion la chemise à Yoji Yamamoto, na l'élan de Konangai Kulutu Nangai, mais il ne mérite pas être héros. Ce que tu as héros, c'est Kale Jeff. Le père de la musique congolaise, c'est Kale Jeff. Ce n'est pas Kulutu Nanga Wemba. Mais na sengi na bana Congo Totelema. Na kolobaka likambu moko na ndeko nanga Moïse Katumbi, fortifie-toi, prends courage. Il y a une vérité fondamentale. L'ampleur des attaques de toutes par contre ta personne, de la haine et de la jalousie, sont des signes indicateurs de votre grandeur et de la particularité de votre destinée. Je prophétise Esaïe 7 dans ta vie. Tous ceux qui sont en train de comploter, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Je te demande de lire Esaïe 54 17. Na senga ba chrétien yo sotoko ta mabondeli. To bondela. Oya kokila kili. Oya pa monique akolia masala ba prière sans cesse. Ko banda lelo émission le vendredi. Ils ont le vendredi le 6 mai 2016. Sanza auto tatoli yango sanza ya victoire. Biso bana Victor Church.
to bondela pona ba opposant ya solo to en particulier Moïse Katumbi Chapwe 2016 obundisaki Jean-Pierre Bemba na pion na yo Kagame Kamere ye wana bobwaki ye osali nyonso o infiltré IDPS mama molongani ya papa ya IDPS alakisi yo ke aza mama ya solo Félix Tshisekedi alakisi yo ke basakanaka na IDPS te o échoué o infiltré IDPS o échoué o infiltré IDPS o échoué pour la composer Moïse Katumbi yango kosali fort complot ya ba mercenaire to ba jena bino bana katanga botelema bokufi mingi bakatange ba soldat Congo ya bangala bokufi mingi ezalaki wa bino moïsologue le prophète Bishop Élysée to telema to goûter dehors Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila to benganaye peuple telema na katanga kubanga arme wanate kubanga char wanate fortifie-toi président Moïse Katumbi et prends courage to sibinyo libota na yo entourage na yo na makila na Yesu elonge zali Kamere c'était un traître Kamere c'était un pion de Kabila bokomi na suka bokanisa 1998 bokanisa 1998 l'histoire se répète ciao.